le président Véron Malumba et le na papa chancelier vraiment bandeko balandi likambo esili kokwela biso na émission masolo ya si ya nzete na oyo etali motuna kopona biso moto ya yambo asili kotuna alobi ete koya poto ezali komemela biso liwa to te tokoma boye kozanga yesu kati na yo nde liwa koya poto ezali mabe te poto mpe epesaka bato liwa te me kozanga yesu kati na yo nde ezali liwa toni solo mopona biso asili kobeta lobi ete ndeko asili kobeba tala likambo esili kokoyela biso ya pasi ndeko yange esiko ozali vraiment fowana matoi na yo brancher ado lisolo mpona kolanda baintervention na biso toyaka te ndela singa tala bandeko bakorection de biso pamba te likambo oyo papa na biso tokoloba boye ntango oza na yesu kati na yo ndoki akopusana pembeni na yo te me kozanga yesu yango mozali komona moto botamaki malamu ye na mikili na poto okomi paralyse okomi zoba pamba te otalaki kaka image ya biloko kitoko kuti na poto mobwaki yesu mosika na yo tokomesika koloba boye ndeko ozali kolanda biso mingi balobaka ete aza koya poto koyebisa moto te mpo aza na yesu te nga soki na bino akoya poto lokola mongo na nga na yingi to luki yango na motoki oyo mpe alobi ke luka na motoki nolia naluki visa na nga biye pase po ata nalobi ke nakomata lobi bakosala ngeloko te pamba te naza na confiance na nzambe onga na ndimeli ye akoprotege na kati ya avion akoprotege na kati ya ntango okitela mboka wana ça n'a rien à voir ya kobomba seke koloba ete te soki naloba ndoki bakolianga oza na confiance na nzambe na yo te mpo oyebi soka nzambe oyo ndimeli te papa na biso nde sv likambo oyo tuni motuna tolobi ete yango na repondaki liboso ete kozanga yesu alikufa ndeko so azalaki na yesu akosala ye eloko moko te esengeli koyeba ete na kati ya mabota ali kobotama toza kaka na bandoki entre biso kaka na kati ya mabota wana okomona yaya na obotama tata moko alingako te ajedemo mama no mpo akokoma satana tata na kokoma satana mpo tomoni batata baza na ndoki basa kolia bano ye moko aboteli mazali kolia soki akokoma satana moto tuleki lopo akokoma satana me kozala na confiance na motema ozala nde confiance na nzambe oyo akreye yo lika nde na nzambe kozangisaka mabondeli te katikati na bomoi na yo ndeko na ngai tokela dilema oyo ndeko ye na mikili na poto abengisi mwasi na yo epesi famille zunguruke pourko obengisi mwasi na yo me bakomisi kati na bibilia nzambe ntango asalaki ada akeyaki eve akeyaki mama ya ada te to papa ya ada te akeyaki eve c'est logique abenga mwasi na ye ndeko likomandisi wana mikili na poto nano obenga mutu te soki obebanda mwasi na banda na ye kota mabondeli belo makila yesu banda na ye akosala yo eloko moko te osaleli bibilia oyo bible que l'homme quittera son père et sa mère et il va s'attacher à sa femme ndoki akosala bino eloko te akanga mabota na yo te akolia mwasi to yo moko te po boza na nzambe kati na bino papa na ngai yo leki babanda na yo koya kosalika na epai ndeko okoya kosala nini tomoni bato ebele babanda ya bandeko na bango bakomi awa ndeko akoti osufiti oh papa na ngai okokete na biyo obengisaki ye mieva kutu kobanda na mwasi mpo soki ye ya kobota foye okoma monene ndeko ntaka koya kokoma ote ebengisa susu mwana kazi wana akoma omama bongo sikoyo yo moko nzambe atinda na mokili quand est-ce que obanda koprogresse na vie na yo quand est-ce que komona bafotokopie na yo kobota na mama kobota na ndeko c'est totalement vrai ebanda na mwasi tolobi wi mpe amen abanda na mwasi me yango akobanda na mwasi kontrole nzambe ozali kobondela ata bakosala bareunion bakoba ete ye pichu akenda poto abandi na mwasi ebongonga maloba na ye kozala nine esansefe mwasi akokota pepele mpe bokobota bakokota confusion mpo bandoki nde bakotaka confusion na kati ya reunion bandoki bakotaka mpe confusion okomona me ndenge nini mosunyo to okokolia yango te mpe ya bololo te bololo te yesu kati na yo mosunyo okoma bololo yesu kati na yo bandoki baza kosika yesu kati na yo alleluya papa na sodi sv merci bana yesu kati na yo ndeko na ngai ntango ndoki atia na butu ata atia atio ne yakobo oloba yakombo amatia ye tina mikila mboka yo ozali akokoma na porte na yo te akozika pamba te bango basantaka moto na nzambe bakoka kopusa te soki omoni ndoki apusani atushe moto wana aza katikati na yesu te totika kobondela
Yesu te. Yo soki ndoto ya meka ya kolia kitoko solo. Pamba te oza moto babokoko, oza moto nzamba bakufa, kondela Yesu oyo aza na bomoi. Loba nzambo créanga José na kata famille soki pa famille soki mala pamba te. Lokolo tianga na kata famille mala, naza mwana bango naza moto na bango vema naza moto na yo nzambe. Alors, indoko na kata famille mala na koto na yo Yesu. Ebanda koto na mosika na nga, na mwasi na nga, na bana na nga, oza moto famille moza moto na bango bila propre te, moto moto nzambe. Merci maman na biso igete. Likambo yo fili ko nyata seto nyete ko ya poto ezango lukaliwa te. Non. Poto ezango lukaliwa te. Tango moto yo posa la vina yo, oyo luka musana yo, oyo luka vina yo. Mezoko maliwa na pato basangi Yesu. Potinda konjo sali ko banga. Papa wanta vesa sali ko banga. Somba veste ya kitoko bondela. Ime yango papa no alata. Eko sale loko moko tempo tani na nzambe. Mutu mo imanda ko bondela nzambe na yo. Na tongo intercéder, na poko intercéder. Bondela ka jour et nuit. Balobi prier ça. Merci maman na biso igete. Kombi apambe pandili bota, kombi apambe silisi bato. Kozanga Yesu kati na yo. Voilà la conséquence. Voilà le résultat. Et ça peut koma. Mais aussi koma paralysé. Mais quand tu paralysé, il est arrêté. Alléluia. Soki tokoti maboneli esiko diable po epine sa bien aza bien diable ndakangi. Merci maman na biso igete toleka kopesa bandeko misusu. Komona moto na nzambe pe akosoma correct. Merci maman na biso kitoko nazana nzira asika que Dieu vous bénisse avec la parole. Alléluia. Merci wana esalaki maman na biso igete toleki pa papa na biso chancelier toyoka ye alobi ozala na bonzambe ya solo bandeko pasteur bazako tafu na ye frère tomoni ba frère ebele bazako tafu na bango pamba te na makambo ya famille na banzi yo olandi mama iget na kimia nyonso mpe olandinga yo memeli bandeko o bazali kolanda biso na mpoko malelo nini ozana maloba. Oui, bonsoir papa DSV. Eboto papa na ngai. Na pesi pe mama iget mbote mingi nkola pambola ye na pesi papa odon pambo na mama kombo ekimi mbote mingi et puis na président Véron na pesi bango mbote ebele. Bon na thème ya lelo ngai na lingaki un peu ko pesa contribution na ngai boye. Bon koya na poto awa toye na lolenge ebele. Na komeka un peu ko énumérer peut-être ndenge toyaka awa. Pardon. Donc, namoni eloko liboso peut-être oye peut-être na effort personnel. Donc en cascade au mekempe ko bunda na kala inga ou kala technique au katisi bibalepe bisobe oye ko se retrouver na poto. Moyen musuto yaka na poto oye na nzela ya lisungi, c'est-à-dire à travers un tiers. Moko soit ya famille amoni ke non moto to longolae a kende de façon à ce qui a ko apporter un plus na famille. Tomoni koya mususu na poto okoyi koya d'une manière un peu économique, c'est-à-dire bazui bateki eloko moko soit bateki parcelle de façon à ce qui ba propulser yo entre guillemets oya na poto oluka à l'espoir que okoyi kozongisa la bango non seulement parcelle wana mais mingi sous likolo na yango. Et là on est to constater na mutu oyo aye na effort personnel mutu wana azali mwa moke saint d'esprit parce que a commis awa na effort na ye moko nkolo asali grâce à commis aza vraiment na problème ya dette morale te wana eza au départ tomoni mutu oyo aye par un tiers oyo na membre moko ya famille atindi ye tomoni ke mutu wana non seulement aza na aza na dette morale aza aussi na devoir moko oyo aza obligé asala yango par rapport ya mutu oyo atindi ye. Toye komona mutu oyo aye na poto na nzela bateki lupango oyo eza vente ya parcelle aye na poto awa aza non seulement na dette morale par rapport ya famille et aussi aza na dette morale par rapport ya eloko oyo esalami oyo ezali koteka lupango. Donc bazoko espérer ke azongisela bango mingi. Et là, on a constaté, batu nyonso lolenge ya batu misatu o baye na poto,
La première des choses, que ça soit Moutou Oaye na FO perso, Moutou Oaye à travers un tiers, c'est-à-dire membre de la famille à Tindé na poto, ou alors famille était qui loupango Tindé na poto, tu sais comment on a que bakozala confronté na biloko moko o ezana no ba réalité à poto, c'est-à-dire to bandi na eloko liboso to bandi ezali koluka kotikala na poto parce que na visa il faut tika na poto. Tomoni ba réalité bandi ngunda faut osala ngunda o to bengi diez il faut okene na centre nyoso wana pona oluka stabilité o eza mukanda o ko permettre yo même si on a effort perso soit dans nzela ya mututo bateki lupangu ozwa stabilité batango so ezoko leka bon l'effort perso peut-être aussi porter en mais tant aux ana ba dette morale ya batu o muto atindi na o bateki lupangu il y a quelque chose déjà et comme ko peser na mutu na yo et le temps au kozamukanda malheureusement za la limité te eza limité dans les temps au éviter temps nini donc ko ya po obanda vie c'est ça o ezali ko compliqué moi muke mingi biso na poto aw mais ngai conseil na ko pesa ezali que il est évident qu'il faut tout ça la vie na parce que la plus grande de stabilité ezana no yo lokola moto oye na poto quel que soit forme oye na poto il faut se stabiliser et puis s'intégrer. C'est la première des choses autres que ça là. Et Babiloko autres en soit dette morale et cause là aussi évident au sala yango mais pense beaucoup trop sur na vie na yo. Et puis conclusion nangé kozala makambu maman Iget alobinko la pambolaye que kozala vraiment paniqué te na ba sorcier kozala paniqué te na tata mwasi na mutu boye. Ceux qui vraiment ont juste stabilité, moi je crois que ça là yango vraiment conclusion dans les amis maloba ya mama Igeto alobi na sima vraiment ça là yango na kibonzambe nyonso kobanga mutute tango kozoma koki o sala yango pona soki sa awa pona ko bengisa mwasi eza aussi dilemme moko o eza ko poser beaucoup trop nga personnellement naza parmi ceux là oyo na poto awa na famille na zui motote na bengisi mwasi vraiment pour nous à la claire na biso eza facilité au mona peut-être grand frère moko boya mona iki bonga na zana nga kade na simana na l'équité bon grand frère on appelle entre guillemets bande ko mona ki yepa ko kay ko ya na yete mwasi aye ça pose beaucoup trop de problèmes mais dans zela maloba mama Iget soko za na nzambe moi je crois que Bible le dit que une malédiction sans cause est nulle essence de fait. Donc tovanda mingi na maloba wana tonga vi na yo ndenge nzamba lingi et ko sala ke réussite ko zala et puis ko bossa na bango te ko aider bango. Moi je crois que c'est la moindre des choses où vraiment tokoki ko sala wana selon ngai. Nazongeli papa Desve maloba. Merci. Et boto papa na biso chancelier Tolandio vraiment na mpoke osili ko pasola. Ya solo koya poto koteka lopango vie ekomi na poto misala ba 8 euro ezali mwa pasi ba 9 euro okozongisa lopango bandeko moto ebeta te eza pasi batindika kio na yaya ya solo bandeko eza mwa pasi toleka nane pe papa na biso odompambu toyoka oyo ya ko pasola mpoke eboto. Boto DSV, merci beaucoup. Napesi Mboti na Maman Solange comme d'hab. Maman Iget HM, vraiment félicitations, merci. Et Boto na pour na intervention na yo. Félicitations à Papa Chancelier pe intervention qui toko. Président Véron na mère na palin donc carré na batutu baza ko landa biso na tango. Na lina lo baboye. Je pense que l'émission Nabiso est très bien. Bah, intervention nyonso na landi on a bokebi ndenge penza eleki. Mais na koloba siko bo ina ba kisandambo. Je pense que maman Nabiso Iget ya akumbi biso mingi na foi